Voilà, merci Nabana Poto, merci Nabana Londres, merci Nabana États-Unis, merci Nabana France, surtout Nabana Afrique, Nabana Congo. Émission Oyo Kombo na yango Kin e bouger, Mikili pe bouger. Berthe Djonga Motona Nzambe journaliste Mboka Oyo nazane sengo ya kuyeba ndenge bino bana poto bo mesana na bino kolanda bilanda landa te boyoka batoli oyo ekotaka na matoi ifandi pe na kati ya mutu. Ekoti kotoyo ifandi pe na kati ya mutu. Me oyo alaka ekoti boy ebimi boy wana boyoka yango te. Me Motona Nzambe journaliste Mboka lokola na ye na yango na kati ya JNZ News TV 1. JNZ News TV 1. Mon émission Oyo. Au sentir que eza na bato oyo mitu et salaka ensemble la bato mitu et salaka. Loko la ba amiral Mantima. La lettre de motivation motema ya loko la pe petit nabiso ya masolo ou ya côté na idéologie kombo na ye Remakia Loplis 1 azala journaliste aza caméra woman aza ingénieur aza donc lelo lisolo to yenango Joël le capitaine ou le visionnaire yoka ezali batu oyo babelaka maboma bato babelaka maboma liboso to yebelaka bato maboma ke liboma eza maladi bomoni mutu moko boye abota mire msusu mutu ebebi na ndenge ya kobeba ya ndenge normal mais sikoyo ekeseni na lelo maboma lelo ozaki na mutu bien na tongo mutu ayebiso na ke musala na poko omoni akomoya na bifunda ngo oh nini boy o mutu ebeti po bayeba mutu aliboma nanu ndenge nini oyi mutu aolokota matiti otunye osana nango ni ayebelo wa osana nango te aolokota neba papier wana ayebi musala osana nango te donc lelo ekomoka musabiso mais lokola ba Berthe Djonga ba voya ya mboka oyo ba voya ya presse congolaise toye kufungula bato misu po maboma bazana bango kana kisasa wate tina ba poto kuna bato baobela maboma bazali bato bakiola déjà bazali alors pour na ko éviter ko koya kana babiloko wana te 1 banga nzambe nazo pesa bino nanu extrait oyo botala ndenge tokindaki kosola na ndeko moko ya liboma bandeko ya maboma botala comme ça tozonga po to continuer émission na biso bo comme masikoyo degré biso to raisonner makambo tole bien bon appétit merci ozoliani nalia ndunda nani nyo na bilo kombo nani héritier yembaka natika nayembaka basamba baboma ezambo yanga nande talaka ya mungongo contrôlez-moi les phares yonde nzamba bato maboma zambo yanga samba yolonga ezambo yanga basamba baboma ezambo tobeteli Yesu maboko na damendi Yesu kolo ouais na Bible moto za mystique zela moto yo mutu elanga tolona ekola ebotambuma yo préféré yo buka yo je préféré na français basamba baboma enzambo yanga okendane kala enzambo yende nzamba batama boma oyo yanga batama boma tu bomono batama boma bongo yo ngabe mdali boma moto yobe mdali boma ngabe na mdali boma
biso tout tozalaka maboma Ntaliboma za ndeni. Nayebi te Ntaliboma Ntaliboma ne phénomène ya musique. Ntaliboma tu na prophète mtakanga so bacheta toi na chaîne neti nga mamboy na sali soki combien de ans boy na sala kana bolo 2 ans na beti 2 ans na prison makala kana na liboma bango na chaîne te tamayanzi nde toninga na nzoto mbima mayanzi na batalon mbimumwa maya nali yango nyazo bona na sala baka nali yango baka pasta Mtaliboma liboma na pe wana pe Mtaliboma ope Mtaliboma tuomona Mtaliboma apa père ananda akufa ye maza aveugle akufa mona ate apema ate alobelo te siko yango prophète abenga na bangwasi bango ba évacuer salle na français ba évacuer salle ba se bino bongo évacuer salle na français l'action Yo na France. asamba baboma nzambo yanga okenene kala nzambo tobeteli Yesu maboko Yesu nkolo Oyemba na église. na nzambe na ndeke na ndima te biso toyemba na nini o na samba baboma na nini aka nzambe bataki mbangu yanga te Betelo. Pomo bébé damo wa miracle te wa miracle wa prophète prophète on dimanga te Prends-moi bébé dans mon cœur, prends-moi bébé dans mon cœur, prends-moi bébé dans mon cœur, prends-moi. Wanze mama sana ngamo boy. Bonio. Bien moto. Yo, osanino. A moto. Na comprendre ka yondo yebi. Olobako o sambu sango. Nono moto robi ya lingande ngwate. Ya lika yo yebi saye Aulingande ngwarate. Olinga kaka. Obela. Caché. Obela. Uta moto ka yomoro. Masolano no mbota nika minute esina. Merci moto. Ça bien. Yo café te moto na mona que lengi. Voilà. Merci. Boulandi Majoana. Amiral Mantima, merci. Rema Kialou, merci. Merci na Joël Capital, les visionnaires. Moi na Paris, à solo. Pe na bana potonyos. Oyo. Ba mesana. Kolanda biso na bosanité. Na bosanité évêque le foudou na kati États-Unis. Évêque na bosanité pour mon temps autant évêque faut avec beaucoup de respect. Pe na bosanité songolo mami na kati États-Unis na bosanité gelon losele na États-Unis na bosanité vraiment wana faut ko vandisaka batu oyo to ala bango ernyoso quoi. Alors bat liboma lelo et comment lokola j'ai moko boy et comment ko du fièvre lokola rime lokola nini bat ko mobela ngo situ na kisasa wa bozaina mutu na tongo na poko mtaye o liboma mutu abimaka ke musala azongi boy liboma. Alors, ba source ya babiloko wana ezo uta wapi? Mingi bisimba engaye. Na obeta sete, fona za na marteau, na sete pota na osala, na zo beta. Na obeta sete bisimba. Bato balingi vie pressé. Loko la amiral Mantima abongisi chombo, ngabe funa bongisa ya ngai. Le la Rema qui a aye avant, ngabe fona ya avant. Le la Berthe Jonga sali boye, ngabe fona sala boye. Te vie nzambe muta pesa mutu na ngonga na ye. Oui pour nini? Mama ko bota, mama lobino, nga nazana besoin na bota 15 bana. Aboti bango jour moko. Nzamba permettre ngote pour nini? Pour eux, ça les malheureux, il y a un phénomène, moi, je vais vous non, ni, oh, boyoki, on t'a peut-être 10 enfants. On est à Nzambe, à Olaksa, Nzambe, nae.
ke akosala yango me apermetaka yango te bobima nzela moko mutu na ngonga na ye mutu na jour na ye mutu na heure na ye. Alors na heure moninga koluka owelela te lokola ye azwi nga fe fona zwaka même heure nkola yebi ngonga nini a disposaka pona yo nzamba yebi tan nini oyo yo po kozwa. Alors mais lelo siko ekomi ya kowelana surtout musique wa musicien jomo ko boye amesana ne ko boka kana kikoso mais tanga oyo ha Bill Clinton abimi ngafuna ko maloko la Bill tanga oyo zokende ko maloko la Bill tanga oyo lingo ko mikende loko la Bill matali yo wela ma baby wela ma baby moni bandeko na lakisi bino na image biwela wela ma baby biwela ma baby biwela ma baby biwela ma baby en tout cas botika biwela moto na ngonga na ser moka yembaka moto na ngonga na ye abeteke kuke ya motema nanga na fungoli akoti ye wana kamarada motema nanga ye yozo wela ngonga moninga ta oyo mutu mususu azwi musala asalaki demande ake kotika botika ta sans demande me bazwi ya moninga eza na ye yo lingo simba kaka kisi po bazwa yo baninga batikala. Siko tango ko banda ko bela liboma tango ko banda ko lokota matiti lokola bandeko yo omona ona lakisi bino na image ils a passé. La vie appartient à tout le monde. Et ça m'a bêté, la vie appartient au courageux, c'est bien. Mais quel courage yo sale là? Est-ce que ça courage vraiment va botter là on a? Est-ce que ça courage en Zambie? Est-ce que ça courage en Zambie? Obe osa la courage na yo ba courage ya nini yo keba po libanga nde balobaka e utanga na poche papier ezali awadi noble mantima nga Berthe Jonga nazolela noble mantima mabe Nancy mantima Christelle mantima ngai bana Lyon boyo kansangu ndeke tofanisa bandeko oyo o famille mantima na Lyon noble mantima Nancy mantima Christelle mantima et bongo papi dawa na oui na Francfort na Allemagne papi dawa na Francfort na Allemagne Tino Makonde, Tino Makonga, na raisonné Makonde na ngai na raisonné ma États-Unis, Tino Makonga aux États-Unis, Nancy Kitala, wana toujours aux États-Unis, Nancy Kitala, Riane Kapata, Yokan Sango, Riane Kapata, wana avocat ya cour d'appel. Bisona kini awa to uvani sapina avocat ya cour d'appel. Avocat ya cour d'appel. Donc au moins siko il faut voir un exemple. Lokola Ariane Kapata. Au moins Ariane Kapata. Do anzelanz tango ya Nzambe akoma avocat na ndenga courage te. O avocat olali boyo raisonner ka lobby ngafuna koma lokola. Ngafuna koma lokola. Alors la baobo ka Ariane c'est que ngapi funa koma lokola Ariane dit. Voilà, merci. Nayebi que toujours na ndenge ya masolo tozobeta lelo liboma et koma sikoyo mingi pa bato lokola volonté. Poyo moko tango zo signer lobi lelo ngafuna simba kisi na koma lokola. Tango zo lingo koma lokola. Soda ya Kisasa, mon liberté Jongandi na beti boye, ils ont idéologie à soutenir toujours FARDC. Faut pas soutien à côté les Mayamoto na Zambé journaliste Mboka Oyo.
soutien ya moto na Nzambe journaliste mboka oyo tozo soutenir phare DC pe ndenge za boye oyebi ke émission oyo kin e bouger mikile bouger ke ba to ko bando beta oyo pa na tenia boye to ko tika ngo ya teni oyo ko tika ngo na teni oyo. Alors ndenge ka tolobaka ke kubanga Nzambe ezali ebandeli ya mayele esengeli to sala ndenge nini esengeli kozala exemplaire na vie. Mutu nyonso tanga amoni ke non nga fona koma lokola mutu kingani lobi olandeli pe ba pa oyo ye alandelaki. Bible lobi Jésus-Christ azoloba soyez mes imitateurs. Paul a insisté à lobi soyez mes imitateurs comme je suis du Christ. Si ko yo imitateur na yo ezaka soko moni mutalati le lobongo no nga lobi fona lata lokola nini. Ah biwela wela. Biwela wela kine bouger mikile bouger. Lelo to yo lobela yango pona nini bato bakomo obela maboma pamba pamba. Na banzi bolandi image oyo. Vraiment naza ko remercier Amiral Mantima, naza ko remercier papier ngai famille Mantima na Lyon. Mbote na bino Amiral Mantima nazo remercier pe Kialo notre journaliste wana petite sœur na biso oyo azwi ko na cadre ya idéologie pour alanda kaka lignée ya ba vie na e ko les amabe wel kota matiti ebele ba wela ba lokota matiti ebele ba wela ba lokota matiti mingi ba wela ba lokota matiti landa lignée na yo zela tana yo zela jour na yo Nzambe ayebi ke Berthe Jonga lobi ya msusu nana ayebi ke o tango msusu ngam na okoma lobi na niyo kasi. Est-ce que yo yebi so siko na community Joseph Kabila lobi na community Fachi ya lobi ofuna ke simba tout so ba poste na so simbeli yango okosimba okale même jour lokoti matiti. So linga ono comme lokola jouer le capital le visionnaire car le même jour oyesi mama titi o lokoti yango pour jouer le capital le visionnaire ndenga bandaka oyebite hein bana poto nyonso a solo e bando beta maka boy tous les jours. Alors to komi na suka émission na biso o izara débit. Merci.